Bonsoir, bonsoir la Chine, bonsoir bana membre, bonsoir ba maman autorité, bonsoir Karine Mokonzi la baronne autorité morale, maman sociale. Biso wana la Chine. Na pesi mbote na Aimé la donna mwana Nantes. Ya tika kangate. Na pesi mbote na Souza Maba. Mwana Nantes, ye azalaka toujours écrivain, mais toyo kaka voix na yete, mais azalaka écrivain. Mais Aimé la donna pe azalaka écrivain. Bon wana bana Nantes, bana Loire-Atlantique. Na pesi mbote na Liboma Mokonzi, Liboma bambote na yoleki. Na pesi mbote na Mama Anna, le défenseur de Karine Mokonzi, yaza Njoyi voit Njoyi. Donc la Chine, bah on a bossani bolimbisa parce que sinon émission est comme à tout mabanga, mais bolimbisa na pesi bino yoso ba mbote bino yoso boko landa. Émission est en la carte, il y a meilleure fashion de Nantes officielle. Naza Mama Karine est adoptif. Naza Mama Karine est adoptif. Bolim sanga nazo seka parce que moi nanga pembe nazo seka sanga ya azo ba ah bon maman tu as adopté un enfant? Oui. J'ai adopté Karine Mokonzi, autorité morale, maman sociale, la fille qui dérange YouTube Congo Kinshasa. La Chine lobby bozala et belé tous en émission. Tous en émission pour nous lobela la baronne, pour nous soutenir la baronne. Boss adhérer la Chine. Nazo senga ba mama nyonso na ba tata nyonso o azana possibilité que azomona ezo sala kwa koso naza wana disponible pona ko sala ensemble ndenge nazo sana ba bandeko mususu na ba chinois mususu bosadere mikolo ka adhération parce que tango kare na ko bwaka waku akubwaka mbebe ezande lokito ezande lokito tozala vraiment bomoko mama fashion nazawana tozala bomoko tosungaye et tosungana mama fashion pa azawana oya lingia beta lisolo na ye na lobi lisolo na ye ezo correspond na Karine Mokonzi. Tokoki pe ko beta lisolo, toko beta pe ma solo. Okoti nda pe moi osali video na yo, audio na yo tindelinga. Mama fashion ya bwaki yango. Ozana mo eloko na olingo sala. Otindelinga so lingi eleka na chaîne ya Mère Fashion. Otindelinga yango. Ezalo ozo kanga basuki ya maboko, le mso lingi batu bayeba yo ko kanga basuki ya maboko. Au sali moi vidéo na yo ezala kotonga au sali moi vidéo na otindelinga na bwakeli yango na chaîne. Donc voilà la Chine bozala lobby et belé tozana émission na midi. Tozana émission na midi na mama Norvège. Na ba intervenant nyos o ba intervenant lobby na midi. Na ko tanga bino so ba kombote. Mama na Mokonzi akozala wana. Mama Nangolana akozala wana bato belé ya bazana ba kombo mama Odette mwana mamwe akozala wana mama Chako mama Pauline Chako akozala wana bato ba ko intervenir ba mama o bazana ba kombo ba pesa ba kombo te ba benga kana normal ba kozala wana pona la Karine pona na lobi la Karine nazolo bate Karine la Karine po yazali la Karine de la Chine boyo ke mikolo yo akomi la Karine de la Chine mikolo to lo baka la Karine de la Chine. La Karine de la Chine
bana membre de ba mama autorité. Donc mikolo kombo na ekomi la Karine Mokonzi de la Chine. Balobi bokota po mikolo yo la Chine mikolo tozo sale la coussin na nyau vanda na yo lala na yo pongi profite na yo na bémission na yo nyau profite parce que banzoi bazo lale lo coussin nyau ko kanisa te kozo gagner na bémission na yo nyau sala attention la Chine bazo lale lo coussin nazo prévenir yo déjà nyau nyau bomba misu na yo nyau parce que la Chine a coussin balé yo banda obota manano ozwa baku aboyete parce que balaleli yo mabe batie mabolongo na bango na se nyau tika na yo kosala ba émission ya parabole ozo chrétien na yo mais ozo kosa na liboma na batu mosusu nyau keba la Chine aza la Chine tozo banga mutu te tozande na préparation parce que nazo yoka bozo loba bazo répondre biso non tozana po to répondre binote tozande na répétition totie bino na nu pembeni tozana tenter ya ko répondre bino et ya ko lobela bino. Après biso sikoyo la Chine balobela ba petit nyau te yo nyau comme sangisi ba liboke ya nzomba oti bango na libulu ya toilette zela nanu nyau la Chine ndenge ya laleli yo coussin a mama préparé o se préparer la Chine ba laleli yo coussin nyau olamuki batiaki yo ni tranquillisant yango wana esili obimi nyau batiaki yo tranquillisant mais là la Chine ako nayebi te ako vuzula yo la Chine ako vuzula yo okolela mabe nyau parce que modèle la Chine bakaneli yo Mama Yvette Matondo nayoki Mama Yvette Matondo message na yo eyokani na mama Ana Mokonzi ayoki ango mama nyau azala tranquille Mama Yvette Matondo loba na nyau azala tranquille loba na nyau abanga te azala ka boye loba na nyau asala feti loba na nyau alamba bangai po ngai balamba kango na feti te ezala kaka na ndako batia kango na munchambu na feti ezala kate bomoni me mwana na ngala baron ayoki siroga na ngati yango na page na ye po baloba toloba ka ngai balamba ka jamais na feti ezala ka na ndako osali yango na mwa munchambu otia yango pembeni mais nga naza mukongo te naza mungala mais naza sikoyo deux côtés 50 mukongo 50 mungala po tala kabino bo comprendre kaka donc nakoma sikoyo 50 partager faut nalobela ba Congo faut nalobela bangala donc bokeba nia bokeba la Chine a préparé déjà elle a nyau nazolo bana oboy ko kanisa te ke liboma mokonzi azo banga yo tozwinde ba mibeko yo uti na likolo biso tozani tozwa ka mibeko epa mondial epa assistance sociale Karine Mokonzi la baronne autorité morale mama sociale
tozwinde mibeko mais bovana na bino tranquille mikolo bo profiter ki tranquillité parce que awa minduki o ba préparer bino nyau okolela makasi nyau okokima nyau keba nyau tika kosakana na moto. La Chine azali moto. Banjoi ya la Chine bazali penza vrai banjoi. Banjoi baza vrai banjoi. Donc bosala très attention na banjoi. Banjoi bazoya. Banjoi nde baza na maki. La Chine banjoi bazana maki la Chine la Chine nde njoi nde la Chine na pona faire comprendre bino la Chine nde njoi nde la Chine après ce que bozui ba maman bana membre ba maman autorité bana membre ba maman autorité. Voilà la Chine bana membre ba maman autorité, on est ensemble. Mama Fashion azaka toujours. Tozalaka na bomoko. Biso tozo banga banjoi te. Biso nde toza na maki. Toza na ba répétition. Toza na ba préparation. Donc banjoi bango bakanisi ke bazui territoire à la Chine. Ça va pas? Motomoko akoza territoire à la Chine azate. La Chine a kotikalaka toujours la Chine. La Chine a kotikalaka toujours la Chine. Bana mama ba kotika toujours bana mama ba autorité ba kotika toujours ba mama autorité. Biso tozaka pona la baronne. Biso tozaka ka pona la Karine. La Karine Mokondi. Botosa te bino banani banjoi. Bokotosa. La Karine il faut appeler cette autorité. Kebo kwati sana mayuana boza kuna boko yanga noa yo lobi ozali nyau yaka na Paris yaka na Paris nyau yaka na Paris nyau yaka na Paris nyau. Yaka na Paris nyao. Bon, na pesi ba mbote bino nyonso la Chine bana membre ba mama autorité ba bonne soirée na bino na pesi ba mbote lisusu à tous et à toutes. Na pesi ba mbote na pesi mama Primis mama ya quartier. Mama Primis mama ya quartier yonde makambo na peso ba mbote bele mama Primis mama quartier nini boye na ngai mama Primis mama ya quartier benga mwana quartier mama Primis mama ya quartier benga mama ya quartier mususu benga. Voilà na suki wana na yoka ki mabanga nanga mama Primis mama ya quartier na yoka ki mabanga na pesi bolimbisa la Chine na pesi Saratola balobi Saratola nde mikolo ye mutazo bwaka mama Fashion na peso ba mbote ebele na ndimi nanga naza reconnaissant obwaki ngai libanga na ngai fo pe nazongiselo libanga nazongiselo pe libanga Saratola na pesi bambote na mobile na o Diego opesa papa Diego bambote ebele opesa bambote ndenge bopesi nga pe bali bopesa nga libanga nga pe nazongisa bino libanga. Merci Saratola ena papa Diego bambote na bino. Ciao, c'est Mère Fashion de notre officiel. Bye.